vérité na biso ya lelo oyo tozolobela Saint Pierre, Simon Pierre, Santo Pierre. Donc tento yeba azalaka nani nde tolingi tolobela lelo oyo soki l'impresario akuko ede biso na sujet na biso ya lelo oyo. Merci bandeko na ngai na banza mama ani auti kopesa sujet oyo tozali kobanda ya pe bolimbisa biso sineke tokozali ka kotombola bino pokwa elamu pe mbote na bino nyonso na bamboka na biso kuna ya Kisantu, Mbanza Ngungu, Paris, France, Germany, bataminiki pe baza kolanda biso mikolo na internet ba question ya somo nde na banza mama ani auti koloba makambo etali Santu Petelo ne yango tokoloba pokwa lelo yo oyo ezali émission ezali présenté pa na ngai l'impresario Joachim Zambwana mais sujet yango bato basengi yango ezali bandeko na Allemagne na ville ya Munich na état ya Bavaria bango nde batine so question ya trop babi yo sala biso émission ya Santo Luca n'est-ce pas na ya nani susu balobaki na Santo Luc Santo Luca yo wana kaka oh na ya Polo Santo Polo et puis ya nani susu balobaki to sala susu Marie de Magdala. Obali obosana yoza la toujours après de gana sile so tata ya mwana ngomu kobosana. Marie de Magdala. Bande ko de balobaki en tout cas to sepelaki tokola na makambo etali Santo Polo, Santo Luca, Marie de Magdala. Mais sikoyo na tango lobaki makambo etali Roma place baye okatela Polo mutu. Otushaki pesu makambo etali Santo Petelo. Pourquoi pas oyebisa su makambo etali Santo Petelo. Na yo ke problème ezate wana ezubi so ba moi ebele pona kosala recherche sur Santo Petelo. Raison ezubi so ta ya trop avant que to ya na makambo etali Santo Petelo parce que Santo Petelo na ba basili ko yeba avant to banda émission na biso oyo tika ba boye ba ete azalaki penza intellectuel te akoma mingi te sino que même ba mikanda ya Pierre un Pierre na deux Pierre eza un peu na ba doute que ye peut-être mutakoma yango peut-être batu musu bat bakoma en faveur na ye yangwana ezali matata mingi ko ya ko yeba ete même so yebi nzambe mais tolobi ona émission moko boye okoyi koyeba nzambe ya solo komona lola mais soki pe oza na bagage intellectuel et mata mingi te okomona ete bamakambo mpe okosala ekozala mpe kaka limité ye yango mpenza komona bavi na biso bapaster bakoki kozala bapaster ebele na baeglise ebele bapaster oyo bazali ke batanga mpe baclasse misala na bango kompane na bapaster batanga baclasse te eza toujours nini différent na bamangomba pe wona okuta bamangomba mosusu pe bamembre baza ebele batonda na baeglise wana me bamembre yango soki kokuta bango bakoki koyebisa bango lelo bolia ni ya soso bango nyonso bakolia nini ni ya soso mpona nini parce que na bamembre yango bakendaka na eglise wana otali baza bato moko peut-être groupe ya bato bazali ke aza capable mpenza koyeba meme bamakambo eza koleka phénomène physique ou chimique te ezoleka na batransmission ya bamakambo etunaka autour ya vie ya bato nde yango wana topesi introduction biso mpona koloba ete Santo Petelo atangaki mingi te sinoki atanga classe te yango wana mpe na bamisani asalaki Santo Petelo mpo tosala recherche makasi mokili ngai te po yeba koyeba mpe makolo ya Santo Petelo banzela eza mpe matata parce que atikala biso mpenza richesse mingi ya littérature te bandeko baza na église catholique balandaka mingi barecherche etali basantu bakoki kozaya mpe na plateau koya kokritike likambo tolobi soki eza ya solo to eza mabe mais avant tobanda makambo etali Santo Petelo nalingi mpe toyeba mama ani ete tokoki kotouche makambo ya Santo Petelo te soki mpe totouche Vatican te mpona nini kangama na biso tokoki mpe kolobela Santo Petelo te soki totouche makambo etali chrétienté te religion chrétienne te parce que okoya koyeba ntango tokokontinue na émission oyo mpona nini Santo Petelo aza très capital mpona ngai na yo tokoka koyeba ye mate ya lelo eza kaka koconcerne église moko te religion moko te mais eza koconcerne presque biso nyonso bato bengami koma bachrétien ndenge toyebeli Jésus il faut mpe tozala très intéressé mpona kolanda mateya oyo koyeba Santo Petelo azalaki nani relation nini ezali entre yo na Santo Petelo en tant que mondimi mama ani amoi kozala likambo mosusu sino ke émission na biso elingi kobanda ozala likambo koyebisana bandeko te concernant Santo Petelo avant ke ngai nabanda oyo ya ngai sans plage banda yo totala merci mama ani Santo Petelo yebisa ngai nini oyebi concernant biographie to vie ya Santo Petelo yebisa ngai likambo nyonso oyebi ya Santo Petelo. Bon, Santo Petelo ye azalaki disciple ya Jésus. Azalaki donc ye azalaki donc azalaki apôtre ya Santo Petelo azalaki disciple ya Jésus. Bon, ye na banza
yende mutu akataka mpe litoyi ya soda ntango bakangaka Jésus et puis Jésus azwaki litoyi yango azongisaki mpo Jésus alingaki violence te et puis azalaki ye mpe ntango bakendaki kopeshe butu nyonso bakangaki mbisi mpe te ntango bamoniki bakangi na bango mbisi te bazongi na bango et puis Jésus azongisi bango batindi bango susu bazonga su kopeshe na même place oyo bakendaki bazwaki mbisi te mais ye ayaki koobéir bazongi su place wana te bakendaki ntango bazongi bakangi bambisi ebele oyo eza kutu na file ekataki mpo bambisi elekaki mingi mpona kilo elekaki mingi donc ye nde tozolobela. Donc soki na comprendre mama ani wana nde nyonso yo yebi concernant santé pétérine, n'est-ce pas? Ye mpe mutu atikela clé ya lingomba epai ya Jésus mpo ntango Jésus atunaka bango eske ngai nazali nani atunaki bango nyonso badisciple nyonso bazalaki 12 atuni bango me ye ayako bato bazala koloba oyo ozali ange oyo ozali boye ye nde ayaki korépondre Jésus ke yo ozali mwana nzambe. Donc l'unique personne mutu ayaki korépondre ke Jésus azalaki mwana nzambe po ntango Jésus ayokaki wana alobi donc oyo eza révélation yo révélé ke nazali mwana nzambe alors nakotika clé ya lingomba epa na yo na ntango wana apesi clé ya lingomba epa na ye et puis achange kombo na yo kombo na ye ezalaki Simon ayaki kopesa kombo ya Simon ayaki kopesa kombo ya Pierre oyo elingi kolobaki libanga. Bien, mama ani nabanza osukeli place wana, n'est-ce pas? Oyo olobi nde yango oyebi concernant santé pételo, n'est-ce pas? Yango wana. Bien, bande konanga tika ete na kota mpe na mwa muke mozindo mpona koede mama ani na baplace mosusu oyo a éclaircir peza bien te sino ke connaissance ya mama ani ndenge bouti kolobela yango ezali ya solo bato en général yango tosili koyeba concernant vie ya santé pételo. Kasi mate ya lelo oyo différence entre biso émission oyo ya la vérité na ba église to ba pasteur ezali ete biso tokosalaka recherche place oyo ezali ke bato bayebi yango d'une façon générale totiki yango na connaissance wana mais biso tokotaka mpe na mozindo mpona kotouche ba point clé oyo ekoki kozala ete bato baza mpe na ignorance ya kozala koyeba makambo etali biblia nde place wana différence ekotelaka entre kote ya bapaster na kote ya na biso mpe tozali te lokola bapaster bayaka laka ovandi kaka wana biso ezali ozwi telefone na yo obengi biso na 081 089 12 7 et 4 kuna nde barepresentant na biso bakozwa telefone question na yo suggestion na yo baremarke na yo nde tokozwa yango biso tokabolaka eza teke oyo tolobi yango wana kaka yo mpe koyi koyana oyo yo suggestion ke awa bolobelaki ya solo te mabe mais mama ani yo olobi ete Simon Pierre comment ni bozalaka Simon avant ekoma Pierre, n'est-ce pas? Peter na olobi ete place ni ayaki kokomisile kombo ya Simon elongo ekomi kombo Pierre. Bon, ntango Jésus atunaki bango nazali nani ye arepondaki ke yo ozali mwana nzambe. Na ntango arepondaki yo ozali mwana nzambe alobi Jésus alobi oyo c'est sûr ozokorévele ke nzambe révélation. Yes. Merci place wana nde yango naza koluka okoma na mot révélation mpona nini atakele émission oyo na ebandeli yango na place oyo na Matthieu 16-17 kiyema te na biso ya mpoko lelo mama ani ekolekela kaka na place oyo ya première question na tuni mpe orépondre kitoko Matthieu 16-17 Matthieu nyonso koleka na mpoko lelo soko koya retard toyaki avant mutu nyonso akoya kojoindre bazoteya makambo nini lobaka kekende kotanga mokanda ya Matayo chapitre 16-17 kuna koya kokuta likambo mama ani auti koloba. Mais avant tokoma na point wana mama ani Simon Pierre azalaki mwana ya Jonas. Papa oyo azalaki pêcheur professionnel bazalaki na masuwa na bango yokangaka nini bambisi. Tata oyo Jonas azalaki na bana mibale Simon na André. Nkolisa baza koleka bazalaki bato ya ville oyo babengi kombo ya Galilea osoyoka kombo ya Galilea. Il faut y avoir un peut-être Marie de Magdala ça vient retourner entre Galilée la permettre Jésus-Christ on a leki na ngamba Betania aleki na ngamba Galilée mai mtikabola kaba Galilée atili lo ezali bazalaki bana mboka wa bengi koma nini ya Galilée précisément la ville ya Betania bazako fanda wana Jésus-Christ amoni bango aponi bango mibale yo za na bana mibale ba garçon. Le bon va botter le ballon va kena moko sepela mutwana. Te na ko sepela. Ola ni.
po bana nazalaki na bango botoni nga bango soki otiki nga kanga moko don nakosepela te. Merci tokoya. Jésus-Christ abotolaki Simon Pierre na ndeko ne André na maboko ya papa na bango en plein mosala baza kopeshe wa misa yeka boye banda lelo bokoma bapêcheur des hommes bolanda ngai botika miluba na bino mais papa na bino botika ye akose débrouiller na ndenge na ye ngai nazwi na engagé na nini na compagnie na ngai nde compagnie ya Jésus-Christ bata liboso engagaki Simon Pierre na André kasi poto kene mosika te okoya komona ete place oyo uti koloba ete